Ouais, balandi ya Indusa na Pastor John Nzamba Pambola biniske zomi bino. Vraiment, tous ensemble pe tous ilongo. En tout cas, ya kolobeza la kaka pe zanga te. Mais na kolobaka ke Nzambe wa pesi biso pema comme si biso lelo azwa lokumu po yende mutu azopesa biso makasi ya kolamuka na tongo pe kokoma poko. Nini na loba lelo pona bandeko nyonso bakopesa nga matoi. Lelo na kundola mwa makambo misatu me mingi tokobeta sete na likambo ya confiance. Andeko na ngai natali likambo ya confiance na Congo, natali makambo eleki na ba réseaux sociaux na ba TV balobeleli na bolingo baninga bapesi baninga na boboto ya kopesa confiance ndenge koti bango mabele. Vraiment eswinga pe swaka pe na ebite tozomema mukili wapi. Chaque mutu fayeba ke o nyonso kutie na mukili Nzambe nda permeta aya. Chaque mutu aza na délai ya vie o Nzamba chaye selon makamu na ye. Osala malamu to mabe chaque mutu aza na limite ya vie na ye o Nzambe achela. Eza na batu misusu ba provokela bango kolonga na mukili avant selon makamu na ye moko nenga mema mbangu ekotisa ye mabele. Mususu famille baya na ye ba sepela te bakele likunya bakotele bandako ya nganga kisi bondoki akufa. Mususu na kotambola na ya nyamu na kobanga makambo mukili akuti te ba mituka ba accident makambo bere akenda. Mususu bakufa na makambo etali masanga ba pekisa masanga kendongo zomela be mabete te bakota mabele makambo eza ebele o emema batu na kunda. Mais likambo confiance nde likambo biso tuto sila kama yele nani okabela motemo apotika kimia evanda kati na epo abomba pe yo toke malembe ba camarade ya lelo. Pourquoi ba camarade ya lelo basana bolingo kokola ndenge moko teka na bolingo ya intérêt za nini? Oko remarquer muninga akenda ko coopérer tantôt musana na bino balanite ube ya tanga te to bino botanga to te mais tant boza age moko muninga zo sale fort akenda kubima oui bo appuya kame soki bomonye na mwa mbongo yokanga très bien. Pourquoi kolata zuwa na makambo tali muninga selon ndenge auti ko zo tali yote ala kisi bino pona boza baninga kabila bino ndambo ekominga ngambo. Na ko remarquer likambo etali likunya ebandi kaka na kikamarada lelo te e uti depuis na Bible. Avant basala Bible bakoma déjà Adana Eve babotaka bana moko Kaina Abel moko boma muninga likolo ya zuwa. Kaina ono zomona abuma ya ndeko na Abel soka zaki ya na yo soki leki na yo na yebite. Pona nini muninga ba presaki nini na ye o ezaki mabe likolo zuwa abuma muninga cha mbeli soki akufa. Toke malembe. Lelo to ko remarquer bibembo nga na monaki na réseaux sociaux balaksi muninga ninga kotina soki na sincère soki wapitia ke ko boma. Liwa wana ebimi liwa mais to sali analyse comme si ba traître basa na kati. Na yebite abambeli pe mutu te. Toke malembe. Ba to boza na réception. Tango boyambi mutu o aye na hotel. Na yebite o yazalaki déjà ko futela nde yaki ko zo mopaya o babomi to o babomi nda zaki na hotel akende ko zo mopaya o aye abomi ye. Ti wana ti siko na saka na flou muke. Tokota na banalize. Soki ezalaki na ndeko oyo abomi yenda zalaki na hotel aki kwamba muninga. Et puis muninga wana tango zuya na rendez-vous ya muninga excès de confiance le katina ba air tardif wana. Responsabilité ba pesa ki yokanga très bien. Ezana ba responsabilité mususu soko moni yango okomina ekengi mokaniseli mutu mabete. Ezana makamusunga na kengela famille na biso me basalanga mabete tokola na bango. Ezana bambongo musu na simbi pone pesa me bango na so banga. Mbongo so na lobinde nga obomba nga metanto kopota nga libanda na bite bandini okotela nga. Exemple. Na tambola na ba franc nga na message ngo chaque fois na contrôler poche bien te. Maintenant na tambola na ba poche moi dollar moko sa moko na gumba na tena poche jina muke na matabisi na tutana mutu te muke na simbi c'est que sécurité za wana. Na goza na ndako na kangaka na sete tonga na kotiki ma $100 na kati kuna na bimi motema moto kana zonga tanto ba ibelinga mbongo na komi lokwa na tiki maki ya bana ngando msoyi ba simbi fo motemezo ezoka okomona ndako eza ya kikuku mena chela ngo 3 cadena lokwa magasin pona nini na tiki motema na ngakuna soki okomi na responsabilité omoni ke ekomi ko peso mwa nini na ba rendez-vous muso vokenda tapiri yo memaka tande kuna yo azala participer. Soko za na garde de corps te oningaka bango te pona humilité zalata na ndeko to bokendaka mibale po sentir que lokola ya kitia ke ingana zela e o akolinga ko sala mabe soka tuni oyena nani te na zana ndeko nanga. D'abord intention il faut changer ou bien baboma bino mibale ba ko zape ba ko sababenge baboma ou bien soki to bomiela releki akoyeba biloko wana to jouer carole to zala ka ben crédit kaka to motema munene omoni
o nyoso akufi azaka na faute te mais ça na berere musu bibembe pe ezalaki nango oyo ememaki moko akufa likolo bozanga mayele tolobaka sembo ndenge eza ndeko na nga nazongeli eni nini okobomela moninga na makambo bapesa responsabilité nayebi te ti sikoyo nazo comprendre kaka te vraiment bolingo totikala nango mais boya boboto eloko nazongeli tikala na bolingo po bolingo kosa mutu mabe te bolingo na kolinga batu nyonso mais boboto trier tomona ebele likolo boboto bapusa baninga bandeko banani pembeni na vera masanga na ye batia kib magie naza na batémoignage wana ebele ya batonga na mona neti ndeko moko azali kofutela pa na biso akola na kimbanseki na bakamrade na ye nyonso tu aye kozwa kopi na ye moko na ville batekisaka so banini confiance apesaki na mutu wana akomisi chef na mosala kuna batekaka barideau na kote ya commerce donc akomi na mwa bureau salaire emati apesi mwa mutuka ya kompani asombaki te mais ndeko wana baninga na ye oyo bakolaki na nzoka bayokelaki ezuwa ozo comprendre or muninga tanga zo tambola pona okende bakopa koluka musala na esimba bokipaka te era zo wewe na bamoi bosekaka patience na ye na volonté futi pona koluka kobongisela libota na ye kimia na lipa bino bakamarade bobetaka nayebi te mundenge nini kobeta na muninga kendi tokoli na quartier boye yaleka ngai te eloko ekamisaka nga ndeko wana bakosaki ye na fete ya bana quartier oyo tokokisi soki aneni ni boyaka fete na kimbanseki mwasi na ye aprevie na ye milie wana aussi olongwa bakamarade na boyi bango te mais modèle okomi sokosonga kuna presque danger on dirait prophétie o te baninga nanga bakosalanga mabe te bayinga banda bomwana depuis bakupe tobeta bale nzoka tanga kendaki feti wana na komelamela kosi kosuba batiele kib magie na masanga ndeko wana yabo na ba 3h tolala mais tokamwa na bana biso lopango nde bamemaki na mukongo bakena bopitala bibamba batie oboye na ibembe akufa akenda mabele bakaona noki yango combien de fois tala na ndeko oya yolo o na okaki sango ki ya texte soki ba chaînette soki nini likolo ya boboto to kokabula bitumba nde pesa babomaki po baboto soki nini yango makambo susu bima mabe ya malamu ki oza malamu ya mabe tina famille nazolo ba sans exception yango moninga na vivre lokola léopard akoma mpaka na zamba sa camarade yango makambo na lobao et azaka solitaire oui pour nous prévenir danger ça secret ça na mutu ye moko na kati na so ba komi kaka dia e komi mabe po tozo mona Kongo ngo bolingo ça susute comment muninga oboza na ye par na ye ata ko peso ya mingi te mu participer ninyo bosala ki na ye alia ki mbongo to amelaki yo to na ye bit tisiko nazo comprendre kaka te tozo mema Kongo wapi motema mabe otozela ngona ba famille partout wapi musu sa ko ba ote bon même yo zo lo bananga ozo talanga wana na famille na bino e comme la binote na mona ndeko oya boma nzoto na musalo ye muka kende ko boma nzoto na peya bapaya azwi mbongo atinda na famille na confiance basombela ye terrain batonga mais otali bazo kosa ina ba photo ya mapangu mususu ye mukola utaki ayaki lupangu na 1 mètre lokola wese o basombela kiye ndeko alela bambana na mabele o bambongo mususu ya bapaya uta mutazwaki na crédit azoki pa ko somba tonga abanda kufuta malema ndako cha balokatera cha confiance pesa na famille basala mabe nazana ndeko mususu sasa siko na kabinda na ngola kams ndeko wana zai ko sala misalo babenga bazungera bapae atambusaka ba bassin ba nini ko babloko ona oloba ngamoko temwe anyokwa makana moi pona kotambola journée mbesila ke na moi otali mutu ndenge nzoto na ebite na loba nini kote ka ko defisa ko sala boy mais akangoli bambonga ebisanga lobi John nazoti na mbongo maleme pa ya na ngai propre na kisasa pona basombela ngata terre batonga mukono koma na retraite makasi osila nga nake nataka vanda na cha balocataire pour viki makasi onza mapesa kinga e rembourser nga nzoka bambongo atinda ka kansi mbongo na isoki 6 mois 1000 akansi na ne 1000 et comme 17000 bazo kosa ke to sombi to zotonga nzoka nde bakesombela e kwa moko bezaki lokola ya snell oyo bachaka mabende toki ndenge ni na koloba donc na yebisio tangwa yaka mona a regretta ti lelo banda baluka kenda ni koloba io azonga rasu na Congo te arabi vomena koma nanga étranger a libéra que famille nanga ozomona ba compte à rendre ebele bana ba poto ba moni makambo ba yabo bakuta bango boy misusu ba uta poto na o misusu ebisanga lobi pasta na ke ko zo flat na kisasa bino batu bosaka botel na kisasa comment bosana ba makambo mabeboye neti ndeko bomi muninga wana soko tali mutu ana deja ngambe akufi asa deja kilo yo moko ko benda bende etie ki ndiko kotia na sansala ki teti na se na yebite seke ben filtré basalaki
nini okondima bapesa mbongo ya muke oyo kotambwa na makila muninga na mutu libele kolongwaka te na ndeko na nga nayebi te makambo na koloba nazoba makambo moko mpenza nayebi te tolingi facilité mutu aboyi kotranspire mpo na koluka mbongo na voie normal bakomi kaka muninga konyokwama na mutu okende nde oye kobotola oyibi okati muninga vi babaro etondi kisasa nga nayebi kala bar ezalaki apo bokende kolangwa bosokende otuna bar na commune na matonge bar mobe palmarès na victoire bwe na cheya tete na bafatafata nde babar toyebaka na balema na bacran d'or na basarakawa soki na matete suki kuna na bawapi na bayolo na bafano mais babare mama lelo mutu nyo nayebi te o baluka na coin bar carrefour boye bar terrain babeti bale na poka batandi bakiti tango bagoyigoyi bazomona nde bato bazolekaka bazolangwa bango banda koluka te fo basanganaka basala likopoloka bakulu na babotolaka bato baboma bango yango moni kokina mpe komi ebele bachauffeur mi bakomi bataximene bakomosangana bana basi mpo ni kozwa na facilité epuis mbongo bozobotolaka bato pourkui bosaka nango ata commerce te bomata ozalaki na fond te bobotoli mutu moko $500 $1000 boza 3 soki 4 bokaboli 200 banda koteka ta mapa mama na nga frère nanga bokenda kovanda na bar bolingaka pe tikala tata olango fo sombela batu batu pani mbongo zwi na facilité yango moni na Congo awa batu ebele bazotambola na makila batu na maboko ebele na bayina bite bolongwe kutu na kopiye batu bokomi kolandela na bibembe ese kufa kende na basimetiere batu komi kotambola na bamikuwa na ebite batu nyonso bongo bokoma nde banganga boso ndenge nini okina basimetiere jeune garçon azokota na tombo ozolongola crâne ya mutu na mikuwa okendo tekela nani makambo eza na mboka oyo mosusu na ye komona soki ya solo soki lokuti ezotamba na bareseau sociaux misuni moko bayo balobi ya bato bokomi kobangisa nga na bangombo naliaka na banini nayebi te nga na kokoma végétarien nayebi te naloba nini namoni matembe na nga natika na bandunda nazongela bino mpo bino boza fidèle ata bakose bino makambo bozana na bino na sini te mpo na remarke misuni tozoliaka mama yo nakomokama soki otekelinga musuni ko otie munene na prix ya 500 seke eza lokolo ya mutu nakomi na makambo oyo nakomi kobanga musuni nyonso bakotekela ngai lobi okuna kutu nasomaki musuni moko batekelinga boye napeki 5000 toka na bandi kolia boye deli kwiti 3 na banga nalia likola dudu te bandeko o batekelinga ndambo ya mutu te mboko oyo tala Congo bajai nanga boluka ba métier vifo za na patience nazopesa bino makambo par série tala kowela vina mutu te bisengo zomona na baninge betso motema te mingi bozomona bango na bisengo baza à l'aise te bazope bapoka se makambo basali bato mabe na kobatama soko zozwa vina o sere na muki ozwaka na voie normal kumisa nzambe pesa yo raison na oyo ozwaka bato baza na o batoso bamonyo na ngo bokoza na kime matami koya sante koya boko umela Anfula trop gagné nde ba perdre gagné surtout ebele bokati vie ce qui ata l'état moni yote makila bato zo tambula ngo po bomi bato ezo bomisaka bino lobi bokobela ba maladie musu bozo kama mutu banda bela ndeni mutu banda bela bikaka te eza nini nzoko nde bapoka sa makambo bato soko longwe kuna okena mibali o bachaka basi se mibakima bino nyoso bwaka bakina pere mama nazolo bapolele mwana mobali jeune fille anga na lingio po basi ba bakata ko lingie bien soko lingi mutu sala fidèle ndeko na ngai nazo mona moko na mwana batikele mwana na mukongo mobali akima teza mabe tala zala responsable nazo lo bapolele yana ba parents musu bazana kisi te mema lo bana bangole kinganga na kilo mon frère ma sœur nazo lo ba para mu toza na vérité pe na bomoko mama pe soko lingi papa zana bomoko tika gauche à droite oya ye ndima et puis na remarka soko zana mutu te bako déranger te soko komika na mutu ba ndoko mona ba dérangement ebele soko landi batu wana pa yo ndoko perdre soko mutu ya siro zaki na ye naza clair makamna na lubaka nazo makambo par donc na ebite ni na kolobao l'air moko mama Congo na ko remarquer supena likambo primo ba pesa ki ba joueur to sepe ngo biso nyo sime misu bazola la te comme si mo kwa ngambo yo beta kabale te puis ba pesi baninga potoke mundalo zola na souci ya nini mususu kotaje sango pesa ngamonika na zonga na ngaba lenako mata gardien lokwa shinange puisa na kokasu na terete na yamba po pesa ngata kiacha pamba ndeko na ngoko chesa bi koma na ta arbitre aussi fait match à quartier
Et puis prime on va pesa mama boko na zo bate. Na moni mukoto ko banda match à Léopard ko za somo misusu va ba kumisa. Ba kende na nganga simbelanga ba Jérôme Makolo po primaire mama na ngaye. Nga kutu na quartier masa na nga benga nga tokende ko mela. Na mbongo na yeba ko ta zoate Alexandre $500. Maintenant toke na bar to zumela na kanga guti nga biso akeko suba mbonge ko ya poto perdre biso nyos. Mais yem to zo benga masanga. Mama mboka opendeza makambo. Tina aloba ngana za mosantu te biso yeso bata diabo. Na za claira antuka na sekina. Ndeko nanga tozongisa na bolingo na mboka tozongisa bolingo na ba famille. Ndeko na bino o azo souffrir azo tindera bino ta $10 bo reconnaître kata muke wana bo pesa e courage mkola makambo asunga bino. Bino bosenga kaina ko bata masoko apesi bondima kaite na miso bat okuta na bandeko musundeni yana biso sa mabe banda kenda sala keloko te ndeko nanga boza la reconnaissant yango mapambo limingi zoela ka bino tata bokebe église ata bo prier tina sang nzamba ko sala kate boyebi ko reconnaître malama mukyo ba pesi bino te toza ba ingrat ebele na mboko ndeko na bino azana mboka bapaya ebi azana foyer na ye azana makampa ko sala soko moni mutabima ka pa luka seki azo lukela ye moko sécurité. Tenga kati par na epa pesa bino apesi bino ne sengo bolingo te apesi bino ke boza batulu ko anga même to famille to te na ko ko favoriser pour s'en sortir pe mais bo comme c'est bilanga te pourquoi batu bakabela ka bango soko zo bebisa mbongo bazo pesa na buzoba tamba ko kutane batune ka ndeni mutu tel za mabe akipaka ngai te na yo muto balaki voyage même balaki au voyage ko kanga maboko c'est la voyage ko ya bilo musu fosa la courage. Ndeko no faka na sango te ndeko no wana tebe encourager bandol baki te azoteka bozo coopérer zo pesa ko te na bengisa po ya to ko mami bale famille mata mais yo bandaka ndeko no beke na ko bengisa yo na musa zo ko sa mukeso copine okata ko tuna ka ba janvier na ba décembre on dirait que mikolongo pona voyager ko mona ka misala batu nyoso ko chola ngana ko sa misa papa mbate bosi ngata no na Paris tano na Londres to na Canada boko mona bino batu wana ndebo cheba famille kaka bokoti ba pays ba manka boboyi ko bima boluka bokanga maboko bokontaka na oyo baninga bakenda ko bima banyoke mena moyi pe bino bosenga ka ba pesa ka me bondima kate mboka moko ba ingrana batu mabe Congo na biso Congo ekomi soko na bien na bino to bosaka ba anniversaire bana bokeba pour anniversaire ko sali so bengi bandeko ba ko li ofere ba mairie oroba kende soko kende ko bengi saka biso po mwana komi na ina ne déjà 3 ans. Bakola so diabonde ya jaloux po bakoma msuko senga bando ko sela nzoto maladi po kamila bango yo komi ata anniversaire mwana sana ko bata makana batu baninga no locataire famille ba ebate tono ba famille moko bazasu no bolingo bandeko te d'abord kinde kwa Kongo komaka ya profit soko sana mbongo te kinde ko ezate soko sana mbongo ne bando tala yo ko saka makambe belebe RDC ba jeune ngai bozolu la vie ba kwiti ba mbiesi ba besoin de ko bimate. Faut boche longi na moi ndeko nanga la vie appartient au courageux l'air ozana mikuana mama comment papa 75 ans oya lembi maso boya kotika musala pas bi question na tiki musala yango ko futa ya Congo ne tioba bakaki o passion et saka souté papa zo tinga makaka koni maso kanga makana kusala po salaire mukiana zwaka e bomba taye yango moni ba papa mingi bazomba ba terrain ba chamo ba locataire sandike mkono koma na retraite na kufa moi 3 portes nanga esu ngati no kufa mais biso ba jeune lelo omoni ke papa bomanzo ta condition 1 ozongisele nanu eloko te et puis ndako papa che ba locataire ozo tungisaka ye alu ke loko su ne fils ka pesa yo boni ko monela ba boti boy est-ce que vous en avez mulai ou bien toza na vie mulai yo mona mapamboli te papa talo ba te posa mwana mi ayi makana motema koma bana baninga ba progressaka oya ngatika lokwa kisimbi moko mona ina babar so basombeli mulinga masanga na baninga abina kati iner na masanga basombeli ye koleka mutu asombeli kuta siminzela ke et puis ba komandaka ba barman on dirait ba pesimbo chelanga maya chelanga njambo afere yo basombeli masanga kolo biloko na mona ngwe belen ba quartier et puis bazana malobe bele ba chola ka baninga na misana bango wana musala wana eloko nini me bata ko senga liboso bango na ibi bango ba tondi na ba quartier so biseka misala ba taba kope frère misala nini emina Congo de ko sala te Congo ezana misala ko sala te moto tiga agele ka okaka boisa métier obite ke yona nzoto bwana délai kala te ko koma mukolo ko limba okosala koma mukolo penza ba 65 70 100 francs tambola kana ba famille bando chelo fufuta ngozaki jeune garçon to jeune fille okomona mamonambwa bako koselo makamba misala molili ko lokaki moko na bango
Oh, toi, ça piaka na kimukolo bakanza kwa ça kane ndoki toi assassin. Ya nazola ba polele. Et puis comment mukolo piaka atoke matanga soko leli ba koseka yenda lia kisuye bien. Pour elele lia piaka les zakalo kwa zo seka undira zo tonga undira zo inebembe. Nazola makambo avec amour. Mboka na biso photo na ebite to revoir no makala puma tozo wela bisengo sa to eba bisengo yaka na nini bisengo yaka partir ya mbongo yaka na nini mbongo yaka na koluka musala yaka ndenge nini musala yaka fo bimo ke ndo luko tatone titi yo kosimba et pesi raison to ena ba famille moko nzamba sali ke to kola soko tali nde bokola soki likamulele komela te ya $200 300 nana ko contribuer yo mutute mais libando lukaka makambo eleki kilo na miso bato bimaka lokwa neti prêtre te vi prêtre koma sala makambo na kobata mabaya kokama basi tu ko bapesa raison prêtre ça sur bimisaka te na somba 4 bouteilles 10 bouteilles bamona nga prêtre ba fi bamona bala te na somba dans masolo za série ndoko nanga bepis epesa solo na zolo mais tondi saka te tondi saka za misuni tondunda to matembele bakoka conseil na zolo bao vi ezaka moko balungola ngolo ko elamba te na mabena mwana mwizaka na kati yana banzela musunza mutuko na difficulté pe te ya yoko mama yele mususa ko bonga na ete me na mukya kozwa okomana kwa capitaine ya famille obonga te me batutu so ba mono bazwa kartimia yana bakoko musuba noko musuba ya misusu abonga na ete mais so na feti ba bengisi na ba bokiro kuno baso pesa valait pas ni pas na mukolo moko aza c'est que ba na capitaine donc na ba famille et puis ato tangate zala quand même mama zana ba courager mon frère ozana mwasi ocheze moche na ndako mokanga maboko zozila kusenga bongo lesa mwasi tango mwasi ko comme pole bandi ko manquer est-ce que mabe faut tia mwasi jamais na solo ba polele soko zana métier par jour to ya mose on fait du mois et ozana valeur na lo bana bino nini comment ba nyama na kacha kat mama quartier bo vandi muselekete bo vandi pa na bino yo la kanza zo sila nzoto ma muselekete ye munene mais fou na bino esanga biloko c'est que muselekete la pa na bino mabima na ba na ibi façon na ko expliquer souté pays na biso mama mboka o bande ko nanga bozolula bisengo boza na métier ba okela ngo sonité yango nde bombi venir na yo atoko kabela famille te kokana nu charge na yo muto vivaka lokola camion faut kota na prince okende tana nu carburant carburant ndoto eza kolia kana kosenga te kozaki ndoki pambo kopumbe na buto kwesa afya baninga na kombo lukela mbongo nzoto na olipa bima kende beta ba kopo bikita ba tcholanga mais sans fait côté na poche ngana beta seri moko 3 ans au mona ngana di papa moko lokele 4 ans mais nzoko na poche nanga moi 100 francs pona nini na ngana bilo avike ngande kolonga na kopesa nga raison baboti nanga babotanga bakolisanga paro ngana zue za ngam na kopesa nga vifo forme baboti bakozela kaka soki na zue belé na kopesa bango ate amingi te mamba basembole ko mona mais soki simbite ngam ona ko memanga ko te na kosuksela nga vie na foyer nanga na kosala 1.1 train biso ko na ba famille africaine habité soki na be kolo mususu na bike basana bango pe ko batiela ka bana mitema mingi mais na biso peut-être tiela ka bana mitema te olingi ozongteli paro ozongte ozangi note mafu okomona mutu pona komela champion mbongo ba pesi $20 orabeta kaliki na komi na agi nini niyo na kobanda koteka po mbongo nange mata métier nini na kosala ta na kosala pa batu te nga moko na komo autonome jamais kaka onofana na bar baloko enge masola bale miziki kata mais soki akomi piaka ba chekelongi na moi bazela ka faire du mois ba on ba komi binemi na kotiela ba mbambo ndire baza mapasa même mapasa bozelongi moko meli bumu moko te mutu mzazaka na nini na ye na mona mapasa ba kokana soko moni okondima teke oyo mais oyo akoma na médecin oyo akoma na ye soki journaliste et c'est la kanango ba famille to ya ko tatone oyo yo za na 30 ans okuta fufa ya lokwa ya Romaric ya mwana 7 ans o bakisa maika apo bomba nzala na ebite so bokoli ndenge nini pasi ya vie fete ya biso to zana ba vie moko ndeko nanga na zolo ba polele eni nanu na Kongo esila eni oyo même ti na l'état misala ya kosala ba embouteillage okomona misala l'état batuka 4 5 6 et bela population bazoluka misala ba journaliste ba tondina ba compagnie boko so ba journaliste na misala l'état banzele sila mbangu tozo tatonaka na banzela bato bazo bimaka tongo makolo kozonga makolo même na tango ya Yesu batambola makolo boyete ba mataka na ba cheval na ba lokalo na mona yi mama moko ba komi na 77 ateka so pipi na gambela mama komi ba paquet na makolo ndire joueur à défenseur po tongo makolo pokwa makolo biloko bebino bozo mona ngo bien tozo vivre na médiocrité olo bate boni lo kume bele tala ba léopard bango wana bo comme si ba léopard ba 100 000
Zo lingo sa le pas so lingo simbeka na ko funda yo. Yo le pas comme le quoi moi c'est check. Dépense na dépense. Biso ba médecin, ba soldat, ba enseignant, to sande ba si anda. Ata ba kosi biso ba tim sa to de fama. To ki mabala te meka ba zemi, ba bana, wana ba enseignant. Léopard ezaka match mo yango toke mondial. Yo ka pimo eke kuna. Chelele soki na bar. Sotika shawarma. Mais moi si anda ko promesse na promesse ba biso. To lobaka be nini te. Ah. Et bien là, bah, solo bah katani makona guerre, le bien attendre comme mobe. Et le bien tout le monde parce que zande azua. Bah solo bah outi guerre bah katani makona maboko parce que l'autre bah teni bah tombe kana bah bar. Bah senga bah tu bah 1000 francs mais bah tu peux défendre le pays. Il commence on a tel père mo ke soit kangai. To linga Kongo ndambu te, to linga Kongo mobimba. Omo kam na so be tel ngo tu mo kondite, tel ka communauté na biso monde to sala kango. Et puis na bala ngo bah ki paka le para mikolo. Oya basi bah I20, I30 bah telenga naka. C'est l'immo be le para na biso ndoko beta mondial na Russie. Tout le monde quand même, tant que babeta qui ba kose bo ba pesa bongo prime ah bazwaka te elo kone comme sangati lelo ah mutu mérite ka musalo ya sali fo bo pesa vraiment na biteni na ko loba nzamba pambola vraiment Kongo na biso to linyango biso nyonso to kota na makaniso chef de l'état moko za nango ko tala chef de l'état bo alingi pays pona ba qualification yebo to zelango bandaka la motema mabe telmele kaki na ba konza mabe bolinga to kende te mokonza ya buki bakali tout ok mondial très bien. Bino pe ba jouer dans zo zongela mondial bozo kende boxe biso sonité bo préparer penda physique bo tika kolia pilipili na zo zongela bo tika nanu ba boîte de nuit bo tika nanu makamusu ngaye bo mona ba Sadio Mané te ba na bango zakana performance o ya bino bo kitara bo mona bo mati na ebite na lobanini to c'est la carte parce bo comme le to ke mondial c'est to ko samba ko leka ba o ya kala na ebite so bo sama ka malam ka bino moko abo si dia prima munene bo comme na bino oye ko ya yat o so zimbongo pesi famille na bo tongo bo tongo biso to tega total kaka vraiment nzamba pambola pona lelo on est ensemble ezaki nga bino pasteur John na kati ya indusa na pastor vraiment naza na ebele ya koloba soki nzamba zongi te to sana makanisi ebele ya kobakisaka poto zona maele muta kokaza la kate to tika nanu eno ezo tungisaka biso to lula misala ya baninga na ndenge ya malamu totika ko profitaka na mutoki baninga to saka ba mabe poto neti liwoto na tangi yango na moni awa ba liwe mikolo ebele yabi kuto moni misu sezo salemaka na coulisse eni na ba famille na ba quartier ndeko na zikop moko boyoke ko poate pembeni po baboya ye biloko na tu eza mabe na mona makamna ba ndeko mususu o ndeko nanga na lobi comment na famille bovandi yo kendaka ko pesa ba rapport ya mabe ya bandeko no pa ba voisin po ba mona bandeko no mabe yana makamuso lo ba musuko ko loba te famille na yo eza sacré bo beba na famille no me ko poata ka bango te Joseph anyoko maki na ba famille na suka pesa bango bonheur maman parfois le malheur est bon yana ba famille musuba ko nyoko na bitinda po ba pesa makaso bimo kende kuluka vie avant o ba so bango lo ko ba somi na ndako batikala ba goigoi o ba nyoko lo bango ba kende makambo simba nazo pesa conseil sérieux kolela kate so ba nyoko na famille bazo pousse po kende nzambe na permetaka soko moni danger zo komela te na mabozo kuta nango nzambe nda telemi muta tindi ya po ay ba ningo ko bare po ko malum objectif facilité na vie ko linga ngo te kende ka nzela kaka bongo mona ko réussir bible ngone funda yesu mo ko mukila kana nzela nini yesu ayaka na mindio ngati yesu ayaka na ndenga bien bato mona kali soleil na pete pas mona nzambe yesu amona makambo mukina bango ma tala na ebite na badadi ba bisaka bien église que mana nzamba nyoko makate wana prière ko bonde mnoko ba kisimbi boko telenga na nzala mabunde ko sila Kongo eza chelongi na moi kende kopi kota izala zala communauté de fa na zaka clair nga pona ngana bakapenda ko vivre ti tala pona ko vivre na ebi ko pesa nga raison na vivre man to ko bomba nganza ngana ko la na nzala te ti pokwa na tela ka ute to saba voisin ya pamba soko mono la ligne c'est que baninga balambi mote yo liete c'est que ça mabe vrai voisin il faut ka batira ta lipeka même ici pour apamba fosi sa fufu wana na bango polele ngaza kana sone rotonda te pour rotonda za bagara ko pesa vie raison ko sona to ko sona pilenga ko finga nonga police ko finga ngati na sans jamais li tout bimana ko finga mais ko tonda za penda professionnel peut pesa nga makasi na ko matongo uzobuya ko senga ba ndeko na kamwaka biloko mwana tiki ya voisin soko moni ke kosimba no ko lekite bendango uyiza mwana mkeo kwa lakini kokoka te ngana liaka nyonso na melima ina ngana vandi to baninga bakoya na mikomisi kwa mukolo
okozaki do tia na lolemo paka nsoko eliaki musuni nzoka nde supu mwana mokene bafufu etika ndambu wana okongoli yango melaka mingi supu peke ndo vande kanga libumu vraiment nzamba pambola eza bino pasteur John pema nayebi te ya maloba eza ebele bolanda biso na kati ya indusa na pasteur John toza na bamessage oyo ekosunga biso na bino avant nzamba pambola lisusu na isasi vozi po tozosunga population na mateya oyo mutu mutu azwa part na ye oyo akotosa tosi oyo akoboya tiki chacun pour soi mutu to aza libre vraiment nzamba pambola tokutani mbala nsima